esalimaki na église epai wapi mondimalali pongi pasteur azoteya enta pasteur akatana na mateya aya kotatula ye bambata mpenza na elongi esalaki malamu soki moke te badetail nango na reportage ya JTCK. Na mikolo nyonso soki makambo oyo ezali kosalema na baeglise n'est-ce pas ezali basigne ya temps de la fin oyo kolo Yesu Masiya ye moko alobaka noko tolala tolamuka boye totala kaka ngai pasteur moko azoteya na ye mpenza na église mais akonstate ke ndeko moko avandi juste liboso na ye azolala mpenza pongi kitoko wapi entambala moko pasteur akatana na mateya botala ndenge azokita omoi ndenge azoya tala ndenge azoya abengi interprète na ye ayebisi interprète yaka kotala makambo oyo pa entambala moko cameraman mpe apusana botala sikoyo pasteur agifle frère oyo alezwa premier mbata ta allez, soit sous deuxième. Entambala moko atemisa frère Bimali Banda. Frère Angunza mi po bongisa kechi soya mukongo. Bomoni likambu oyo esali pasi makasi mingi bato balobi soki na ba église bakomi ko betaka bato bambata boye. En tout cas ekolekela bato parce que muto aye na église pona koluka Yesu aye pona kozo bambata boye te. Kama bomeki sana. Amka. Amka na makofi yako ya takataka. Toka hapa, enda nyuma huko. Kwenda nyuma. Kwenda huko, stupid. Esuka kikaka wana te. Meme ndeko oya vanda ki pembeni ya oya zali kolala pongi. Botala ndenge pasteur alingaka chiffle pe lisusu. Tala bien. Omoni? Non. Tozo kende wapi na lobi bien. Oyo, soke zaki na Kinshasa wa. To yebite soke linga suka ndenge nini. Uswat, soki moto ya lale ki pongi oyo. Azala ki donateur munene ya église. Est-ce que balinga ba bete eka bambata bwe penza? Question. Ndenge toba. Zambe na boya. Kembo vanzina bo santu Ozinga mina bajeno Akoye mela kayo tongo pepopa Zambe na goya Olati kembo vanzina bo santu Ozinga mina bajeno Akoye mela kayo tongo pepopa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika. La famille vidéo epesi pasi mingi nzamba pambolela ngai bino mbote na bino ezalinga bino la grande dame je crois bato bile bamona vidéo oyo botela mamunene elekaka na ba église ya bato mwindo kaka boye en fait image elobisi mokili esali pe pasi en même temps nayebi te naloba nini manque ya respect ya motindo boye bible ezoloba na ba conducteur ya ba mangomba oyo tobengaka ba berger ba pasteur qui dit berger dit pasteur bible ezoloba bo petre ba brebis et non bo matela bango passage mo ezoloba je crois na ba épître quelque part tango apôtre Paul aza kopesa ba instruction et na bakambi ya lingomba alobi bo petre ba brebis et non bo matela bango lokola batuto biloko moko oyo ya bino ya ko manipuler to ya ko sakanela to ya ko bo petre bandeko oyo eza manque ya respect na niveau moko na bi même pas comment expliquer et na église ya motindo boye na bi te bokoloba pasteur oza vraiment na molimo santo to nzamba azali awa et plus grave afingi en pleine culte aoteya frère azonimba azolala po aloba nekaki no frère telema kende vanda na nsima ou encore interpeller le micro frère arrête de dormir ezalaka tomona yango trop na baéglise tant le frère était trop fatigué peut-être asalaka toyebi te aza mokolo
ekozala mpe aza père de famille ana mwasi ta mosusu na bana aza na bandeko ana baleki bandeko manque respect boye epuis bato bazoseka na bango azipie bambata lamuka ta ya mibale ta bato bazoseka aniki na mokongo ta kino ovanda na nsima bima kino ovanda na nsima na suka nango bakisi stupide afingi ye me bato bazoseka alingi azipa mpe mosusu azali liboso wana mbata donc on dirait eza ndenge na ye to baje na ye to mambo ye asalaka yango parce que eza na bapaster ebele bamakasi na babavire eyebani ke paster wana afingaka paster wana abetaka paster wana asalaka boye azongisaka boye bandeko le respect s'impose soki oimpose respect na vie na yo te moto orespecte yo te ses frères certainement aza bajara bafrère oyo bamitikaka na bango motu nyonso asakane na ye motu nyonso akotinda na ye motu nyonso akoloba ne n'importe quoi n'importe comment donc eza maa mingi eza pasi et lui le pasteur étant pasteur akoko se comporter de la sorte te quel manque à respect eloko ekamwisinga bandeko namoni na bacommentaire bakongole eya mawa yango bomoni bapasteur basakanaka na bato ebele namoni na bacommentaire bato balobi ke non pasteur amonaki oyo bato mosusu bamoni te do baliba bana koakize frère wana kindoki balobi ke namoni moto mosusu akomi alobi ta mosusu ndenge bana konimba ana ana kolancer baflèche to aza na problème ya sorcellerie bana koenvoûter o bongo soka bana koenvoûter to aza na kindoki il faut bozipe bambata bible ezoloba bitumba na biso ezali ya nzoto te ya molimo ye ndenge alalaki wana bomoni place azobetela flèche physiquement non si réellement bana kosala incantation to sorcellerie pasteur ofalaki ye abunda bitumba na molimo eno na nzoto et manque ya respect ya koya kofinga en fait bakongolais eza mawa eza pasi bêtise wale sauti kosala bato ebele babetele maboko balobi il a raison tata na awe azosala baescroquerie na nkombo ya walesa c'est tout à fait normal walesa fala traiter ndenge wana bongo soki osala baescroquerie na nkombo ya walesa étant un homme de Dieu il faut asala yango bongo na bible siko makomi ezoloba na biso nini pour normalement na logique il faut alanda ce qui est écrit Yesu asenga biso tolimisa 77 fois ata soki alingaki écarter frère elingaki na bandenge wana ta alinga sango na modèle asali yango te déjà bandi koloba ke non akosaki les frères aya kozwa mbongo nda ye aye kotelemisa liboso bato aridiculize ye akangi tata na ndoki bandeko na misu ya bato tata aza na famille parce que bango balobaki ke non il est marié est-ce que boyebi déjà nanu na l'état na biso eza infraction kokanga moto kindoki toloba yango biso nyonso kino kindoki basamba yango na l'état te na mboka na biso RDC eza bongo le fait ka koloba ke non yo mama oyo oza prophétesse mais omonaki te ke moto oyo to mobali oyo aza ndoki aza kokosa aza sorcier yebe kizenga mwasi yango yoka je lui ai dit tu as beaucoup de problèmes je vois tu dois passer à la délivrance il a toujours raison. Franchement, c'est triste et regrettable. Niveau ya humiliation ya motindo boye. Botama mutata o asali ya musenzi yo bolimbisa ngai. Humiliation ya boye. Ko obeta tata mukolo bongo. Na mo bato muso ba réagir en disant ngaso osali nga boye. En tout cas na kozongisa. Mais respect s'imposaka. Na logique o ke beta muto mbatata et surtout a mukolo a mwana yote. Effectivement so razongisi même so boke ko samba ba o condamner yete. Ya on bomoni soki bato mibale babundi. Soboke samba batu na toujours na bandaki na mboko nga naza soki bo betani makofi na moto to bo chani bambeli do bo bundika bo simbani na nzoto surtout so bo mibali abitumba bakotela ngo boloko yani nde to mona na France te wana o babundaki eleki na ngo pe eleki na mona maître botamba simba mbeli mbila babengele mbila interpréter déposant na mabele. Après que sambisa ba tika na bango en Angleterre les katé déjà cause na arme blanche na balaba la plus grave mbeli robeta 6 mois behind bar ata 12 ben oui tentative à meurtre robeta 2 ans derrière les barreaux tentative à meurtre na mbeli na maboko mais na quand moi na Belgique soki na France bakanga botamba na mbeli azolinga azobundisa moto na mbeli na balaba to mona ba image na biso nyonso quelques semaines après to mona botamba zo tambola na ye soki quelques jours azana en liberté. Namboko ça ne passe pas. Biso awa. Sobo bundi. Surtout bana mibali. Mbila zwakango tellement serré parce que awa bat batiana bambeli pa mpamba bat babomana pa mpamba. Keso ka batuna ya liboso. Nanya bandai ko beta muninga. Eza lozaki na raison. Oko banda ko beta te.
tu peux pas commencer à kozipa mbata to kobeta likofi babandaka te awa babandaka te soki on ye muto bandaki mbala moko ba condamné yo oui on te condamne parce que yo muto bandaki kosala violence soki obetaki te moninga palingaka beta te bongo bokoma na niveau te baoyebisa yo falaki okende kofunda na mbila nde loko bakoloba na yo baoyebiso falaki okefunda na mbila okobunda te okobeta likofi te okobeta mbata te. C'est comme ça. Ce que tata wa mukolo bandeko azipi mutu bambata na wapi na kati ya église bandeko ye pasteur azote en pleine prédication pour ani po mutu bana nimba bana olala et ba congolais balobi que non certainement zando ki tata frère wana abane ko sala ba incantation abane ko mfute batu yango wana e pasteur ezama bandeko respect ba imposer rango ataka nde tozala boy na ba vie na biso na lande émission mo na moni tata mo alobi soki o mesana ko céder kiti na yo mukolo bako obligé ozala kotelema kolela te batuni ngelo banini alobi bato bazalaka asedaka kiti na e so bato baye azaki ovanda telemi apesi ya se soumetaka kaka ye muto respectaka yo azate le fait que yo sala rango et muko mususu sans toutefois que yo sala rango bako vandison bako imposer yango donc bako manquer yo respect donc du coup il faut koyeba ko se respecter komicha komipesa valeur komicha nesika na yo ke ozaki pe rovanda mutoye otikali rovanda ye atelema pe ezaka te ke yonde faut céder kiti na yo nyonso ezala nga Jésus elobeli ce qui veut dire que respect ba imposa kango soko lingi ba respecter il faut yo mo banana komipesa respect so mipesi respecter ba respecter yo te ya mami ngeza pasi ba église ya boye o mona batu batondi bisika ba ina osambela comme ça c'est triste hein et regrettable ba église to kokendaka ba église a motino ba église ba walesa o ba humiliera batu liboso vraiment et pesi ma abonnez-vous à ma MDGDT mon frère Sika. Activez la cloche pour ne rien rater, likez nos émissions, partagez. De bonnes choses à vous. Merci, au revoir, bye. Salimaki na église epai wapi mondimela lipongi pasteur azoteya eta pasteur akatana na mateya aya kotatula ye bambata penza na elongi esalaki malamu soki mokete badetail nango na reportage ya JTCK. mikolo nyonso soki makambo oyo ezali kosalema na baeglise n'est-ce pas ezali basigne ya temps de la fin oyo kolo Yesu Masiya ye moko alobaka noko tolala tolamuka boye totala kaka ngai pasteur moko azoteya na ye mpenza na église mais akonstate ke ndeko moko avandi juste liboso na ye azolala mpenza pongi kitoko wapi entambala moko pasteur akatana na mateya botala ndenge azokita omoi ndenge azoya tala ndenge azoya abengi interprète ya ebisi interprète yaka kotala makambo oyo pa entambala moko cameraman mpe apusana botala sikoyo pasteur agifle frère oyo alezwa premier mbata ta allez, soit sous deuxième. Entambala moko atemisa frère Bima Libanda. Frère Angunza mi po bongisa kechi soya mukongo. Bomoni likambo oyo esali pasi makasi mingi bato balobi soki na ba église bakomi ko betaka bato bambata boye. En tout cas ekolekela bato parce que muto aye na église pona koluka Yesu aye pona kozo bambata boye te. Kama bomeki sana. Amka. Amka na makofi yako ya takataka. Toka hapa, enda nyuma huko. Kwenda nyuma. Kwenda huko, stupid. Esuka kikaka wana te. Meme ndeko oya vanda ki pembeni ya oya zali kolala pongi. Botala ndenge pasteur alingaka chiffle pe lisusu. Tala bien. Omoni? Non. Tozo kende wapi na lobi bien. Oyo, soki ezalaki na Kinshasa wa, toyebi te soki elingaka suka ndenge nini, ou soit soki moto oyo alalaki pongi oyo, azalaki donateur munene ya église. Est-ce que balingaki babeta ye kaka bambata boye penza? Question. Ndenge
mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler. Oui, akokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo, mokota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage a lokola yo, Nanya wakoka nino ya wanzambe, unima somo ya ekusu ponanga, okufose kwa kwe ozali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitana se, olata nzoto po yo bikisanga, okitana se pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe wakote lokola yo. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Artamon tu m'as rendu intouchable, Artamon tu m'as rendu invincible, aliwana yo tu komine la santu, lise kwana yo tu komine balongi. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolia nga lolinga lingi, mes personnes sont dans ces métamorphosées, osimingo sambwe maladi na miso, olingo bebi naza toxiqué grâce à lui.
lamuka abimaki mbala moko. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango. Yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo Jésus de Nazareth. Amen.